Sylvia Dianlongo Nestor. Mais mingi bakobengi na ngai bayebi na kombo ya Papa Nessi surnom ya sobriquet Papa Nessi. Alors la joie foi depuis le 15 juillet 1979. Mutadoka kangai ezali vieux Libaku. Il est bien ngai tumpepe. Donc ngai nazaki na vieux moko boye akimubidi le Rwanda. Akomaka mwene makufa. Vieux de combat. Donc ne mingi pas na ye. Alors l'air na legaka vieux Libaku or que na legaka ye na passer la grande na ye. Ko ya ko fana na ville na quartier 10 et pas grand na ye. Le son na legaka ya mona kanengai. Alors je me suis dit pas Yesu je pas vieux de combat. Ayekuta biso betaka jeu de 6. Abaniko yebisa biso te za bien mais be ba kuma kama nzambe ceci cela. Moi ba question to mo ni moi drôle. Moi ba question to poser abano afunguli bible to tangaka. Tina mwike non c'est sérieux. Alors que ngai na komona bible ko la légende moko ka bu. Ko buku moko ya pamba. Mais si on a posé question autant à place boye. On a posé question autant à place boye. Si ne conclure ngabino to se bele awa mais il faut na kutana na yo en particulier. En particulier, mais ngana mona ko mbale belo le kanon liboso na ngai na biwa ga wapi ona ke pa bester Esther wapi expliquer ngapi mais ngai Esther on nga pera bangale na bosa bana roya alors prépara jour na kei que souri na ye à quotidien l'exode du 30 ne comprendre alors tu ne ko tout pepe kana tu tout pepe sika pa banda ko kol sanga yangwana. Alors, la sera très très bien. Là, on reconnaît que je me suis dit que Dieu n'a pas de il y a 3 secs. Alors, là, que si c'est là, il peut des agos qui t'a. Alors, les gens vont me place. Après, je me suis dit que Dieu n'a pas de enseignement à Boutou. Puis, on a dit que neti kaka ba servant ne ba betaka bangonga wana. Alors beto na bibo baluka mbangu bino kende bo bamsuba kende bo kitala banani kuna. Baluki ba kende mbangu boye rien. Bazongi ba témoigner ba bitomoni loko tomikité. Enseignement mbala moko lisusu tomoni ngonga ne beti lisusu. Batu ba ko tala loko te. Bon. Nakoloba nzela oyo nga dimension par aventure ou bien un miracle donc vraiment cœur na qui bien disposé ya ko landa nzela pe ko yeba makambo yango. Alors nakopesa comme conseil biso tozana nzela oyo to simba fois makasi so ba confier aux tâches ça là on a motema moko ya bien puisque ngai pe na ki dirigeant na njili na ki lokola chef de Mbongi, mais tant on a vu sur le chef de Mbongi, les amis locaux là, décontrer à l'élo. Donc il a fallu décontrer. Alors, nous avons Salamaka, la montée m'a bien. Ce n'est pas du ça Mbouma, parce que j'avais dit l'élo, n'a pas de foi. Et encore, on a conservateur Malébélé. Il n'est pas dit que parce que Yosa magistrat, au tient tout pépé, que yo faut ali kolo ya mutu wana non parce que oyebite nini nzamba prépara pour na ye